oyo ezali suka ya événement somo na likambo ya boye ezalate. Yoka Mama Esther Malela Londi Mama Sanjou alobi boye aussi longtemps que bana na Nzambe bazwi nano lipamboli na bango te yebe akolemba te akotika te ba demo ya famille na yo na ya quartier baza na problème. Yoka bien église Jésus réponse oye kamamaka na ye moko intercesseuse mondiale mama ya bikolo mama ya mabota mwasi ya mabondeli mwasi ya nguya oyo Nzambe na ye abikisa abambola mokili mobimba yende Mama Esther Malela Londi Mama Sanjou la femme de foi babongisi 3 grandes journées de récupération de délivrance et de guérison miracle na thème monene oyo ezali la récupération. Yoka bien papa mama elenge yaka o récupérer musala na yo yaka o récupérer libala na yo yo obimana nani ayiba étoile na yo yo okabela nani ayiba mbongo na yo yaka o récupérer étoile pe mbongo na yo yo obotami na famille nini obala na famille nini oyo etonda ba réclamation ba lien ba loi établie bakanga yo mabota babotola yo santé na yo yaka elongola mama mosakoli to récupérer oyo Nzambe apesa biso yo motola maladie babwakela yo mbasu oza maladie ya sida maladie ya tension maladie ya sucre yaka to bondela na mama o récupérer kimia na yo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi le 28 septembre yango ekokoba mokolo ya jeudi le 29 septembre pe suka na mama likambo yango ekozala le 30 septembre epai wapi Nzambe ye moko akokita kopapa ya kopapa kotumba ya kotumba kokata ya kokata po bana na ye bazwa bonsomi église Jésus réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Chibango référence ezali Kini marché soki okiti na Kini marché otali na ngambo okomona pano ya Mama Sanjou ye afungola maboko mpona koyamba mokili mobimba otuni église ya Mama Sanjou dans 1 minute okoti tobondeli na mama pe orécupérer oyo ayo ebunga boye malamu Nzambe na Mama Esther Malela Londi Mama Sanjou apambola bino. Shalom, bana Nzambe bisikina sur votre labiso, tozali en direct na radio télé puissance na tranche matinale Shalom, tu es na tongo na Bundi 88 na Bandal kokuta na Mama Sanjou. Pourquoi? Parce que azana message à couper sa bikele mo Nzambe après ton étoile brille encore. Mon sala Nzambe organisé milulu minene yango tindi biso na tongo koya ko mona e tozala en direct na na batunyo so zone d'abiso na Kinshasa na Brazzaville na ba province nyonso bayoka message nini Mama Sanjou azana ngo après ton étoile brille a rebi sa peuple de nini yango de tindi biso to koma awa na tongo na église to kangi parce que azana mabondeli ya bomba mi biso a permettre biso to solo na pas azana message ma Sabana Nzambe. Shalom Mama Sanjou. Shalom Yabron, shalom Nzambe apambola yo, apambola bandeko nyonso oyo baza kolanda biso awa na shalom. Ok, maman, après ton hôtel brille, tu as kaka banungu, tu as vérifié ce que c'est solo. Balbo zali ko organiser milulu ya mikolo misatu e ko zana Bundi 88 message ezalini na bana Nzambe to thème nango ezalini ni o ba bazona biso siko na tongo na tranche matinale shalom. Tozolo bela likolo ya récupération. Et sengeli mutu nyonso ayeba ko récupérer par na ye na oyo abongisaki omoni lelo bato ebele baza na ba problème parce que diable akomi na maele ya mabe ninga zala toujours mutu mabe et omona mutu azo sambela akoloba ke Nzambe azo yoka ete oke Nzambe azo yoka mais zana makamsusu porte fungwama ye déjà mais diable ayiba omoni ko kaya Daniel asengi Nzambe alobi na pamboli yo mais ata la bwa mona ne lokwa ngote mais tant continue à profondeur et sali ke Nzambe ayi komona esika lipambolia Daniel et Batami. Nda tindi siko intervention ya ange ake ko boto la poison c'est pas Daniel. C'est que biso bat photo veiller. Il y a bon nazo pesa numéro de téléphone eza 082 23 44 233 082 23 44 233 082 23 44 233 na banzi numéro wana bozu yango eza ya WhatsApp bokoyi ko komelanga na WhatsApp e kozala malamu sabon to veiller bene yeso alba na ba disciple bo veiller bo prier po bozala tenter na Marc 14:38 Tcheke mutu soko azo veiller te ba ko tenter ba ko bloquer mapamboli naye donc to yebisa bana Nzambe ke baya mutu na mutu ala mukata la bi eza sous clair te ya sous normal te comment ozo sala nyonso ezo simbate otangi osilisi musala te maele belé makama malonge zate obandi commerce ozindi tout sala ko mutu mazo tourner kaka esika mon non eza ne loko yo basi ba bloka ya ne loko basi ba yiba ya na bomengo ba longola
oza muto ko vivre na vie ozo vivre wana te yango moni ke tolobi récupération c'est que mutu na mutu aya ko récupérer par na ye parce que bible yango moko lobi ke na ko zongisela bino oyo ba yiba kibino c'est que za na biloko ba botola bato ya na biloko ba yiba bato siko nzambe akozongisa yango na mutu nyos aya na 3 jours yango ezali mercredi le 28 septembre. Deuxième jour, ezali jeudi le 29 septembre. Troisième jour, ezali vendredi le 30 septembre. Moninga miso landa biso kande na lobake poni kolote e poni nango lingombate. To na kati ba bondeli boyebi ke tango ni stobanda mois de septembre tito koma décembre. Maman za kana ba prière. Mais na bando benga yo na ba sujet oyo ezo permettre yo okwa ko kota la dimension mosusu. Pour muto ya kotika mutu na mokili azate. Oza mona nzambeti. Pourquoi yo lela? Pourquoi yo ba limite? Pourquoi ba complication à vie? Il y a des gens qui ont mari de nuit et avant d'avoir femme de nuit. Ils ont couché dans le mobile. Le gars a couché dans moi aussi. Donc il y a des gens qui ont pourquoi? Komi koloba kuto na mi boma, komi koloba kuto na mi baby sa na sala bo. Non, komi bomate, komi baby sa te nzambe azali. Donc yaka na 3 jours oyo. Oza na bibo olandanga, oza na masina kinga sani, maluku, sele, bandeko bavanda na lemba, bozo vanda soki na campus na lutendele, kindele, ono so bazomi na monga fula, boza na Kintsuka, boza na mbudi. Donc partout bozali na 4 kwa ville Kinshasa, yaka na bandali. Komina bandalungwa eyeba na mutu nyonso arrêti bango ba taximen ba yebi ba kumbi moto ba yebi donc yaka mercredi déjà il y a le 28 septembre donc fin du mois déjà il y a mois septembre le 28 le 29 le 30 komango bisiko zo landa ngai bana nzambe ba yeboza na changu muwamba funa lukunga en tout cas ya prendre sengeli au récupération mais maintenant on ba récupération c'est très important ba te belé ba yiba ba ndaku ba yiba ba mabala ba yiba bango baïba bango zemi baïba bango musala condition ni mto koya pour récupérer est-ce qu'il faut un agent de prière condition ni mto koya est-ce qu'il faut appeler son offrande pour récupérer condition ni mto récupérer biloko naïe sur le plan physique sur le plan spirituel et que ça la mandeng ni pour récupérer pour étoile déjà zonginga il y a bon nazo pesa numéro de téléphone eza 0422 23 44 233 0422 23 44 233 0422 23 44 233 na banzi numéro wana bozu yango eza ya WhatsApp bokoyi ko komelanga na WhatsApp e kozala malamu na bomoto mutu sengela ko mananu wana condition liboso yaka omoni Yesu alobi na Pierre na Luc chapitre 5 na verset 5 akuti petelo alobi mbisi butu mbazue lo koteme Yesu apesi condition ti abi na nini pour sabwa tunaona katikati ya nini ya mai so mutu mususu mai yango nazala kiawa boy po ba nan condition yanga pe na pesi bat condition ngeza ka baya bakoma nano baya na bandali kolobate na olanda mama na TV na olanda mama na internet eza malam muto aza musika libanda mboka kola na internet zamba opamboli mais oya za na Kinshasa il faut longola makolo sa nini oya parce que kolonga pa eza sacrifice très bien il y a sacrifice bato baza pe libanda mboka omona koloba bon na robimate na vanda na internet il y a pas ça sacrifice. Mais ceux qui ont obligé non, moninga mi o ezali condition liboso bimana no yaka. Tuna kaka komina bandalungwa et pas maman 100 jours na yebite na mwana muke. Bato ba maman 100 jours. Déjà so komika na rechi bango en face ya kin marché okomona panneau na biso na ngambo. Olandi kaka venu eza na panneau wana. Tuna ka église maman 100 jours ba black ça. Ndako moko ya pembe bleu en face à la police. Et écoute place à bonga. Yo komanga na bandal ka kitaka na rechi bango. Pour ça la muke kota kin marché en face boka ka misu na ngambo omona panneau. Boya ebele mercredi le 28 septembre oyo. Eza mukolo na yo. Oya ko témoigner mon na Nzambi ya bon ya na libala moko ba ko chama moi nini muke mais yo moko ya ko témoigner jona omona mona mention ayaki depuis 2013 ba mabal no so eleka ba miracle ya zaika kolelelo komoko tout na epesa nini ekoki yango zo mona kenzamba sala kana tangu na ngonga ozo mona 3 jours lingo négligent on sait que ezande ngonga na yo Nzambe alinga amoni sankembo nae soki Pierre achaki tembe aloba Messia kaka mayo na otiko loba alobi na sali butumwe manazue le côté mais nali loba na yo nazo bwaka encore nalingi mona Nzambe azolandanga nalingi kelamu na nkolo azolandanga mwana mwaso ba seki ba choli mobali ba moni eloko pamba muto maele sili makase sili likolo malade likolo bobola likolo kozanga libala likolo kozanga kobota likolo ba problème ya famille likolo problème ya santé moninga makambo ezo tungiso na musala na yo tika na ebisa yo yaka nano le 28 mercredi to sengi mbongo te yo o se déplacer kaka ata makolo beta yaka koluka Nzambe lelo mwana mwaso ya bali
lelo sepeli makasi nzamba malela konza balisika akwesi selingo elataki vi na ngai nakomisi nzamba malela makasi nzambe wana aza malamu asali ya minene na bomwe na nga abimisi nga na fami oyo bato babalaka te me nzamba malela balisika ebongo mpona baselibateur bao bazondimela nzamba malela te baloba nini nyonso bandimela nzamba malela londi na ye batosaka po mama koloba nga mpe natosaki nzambe afuti ngai asali bambula ebele na kati ya église Jésus Réponse ayakaka kosenga libala na 2022 na yebisi ma sœur nzambe azopesa yo libala nazo prier sikoyo na bondeli mpona mobali na ye nzambe apesa mbongo mobali azwi mbongo ayebisi en tout cas mama ye mbongo nazwi awa ezeka likambo ya libala abali ye libala kitoko bapesi tout yo kozalaka batiako ka eloko kaka okotikalaka bongo pourquoi oza mpe mwasi kitoko il faut babala yo yana mabali ebele bato bavanda bana basi ya bato babala bango ti mibali ebele donc kobetele kutu solo na te kobetele soka omekika libali kovanda kutu ebebi epanzani kotune te papa kasi ozokanisa ni mpona biso yo ozwaka bazemi botaka bana batata mpe eza mabe okangi mwana mwasi ya bato azobotela bana 5 ans 10 ans 20 ans ya malédiction sikoyo bamama mpo ozwa délivrance fo nzambe asimba motema mobali na oti yango tokosalisa témoignage ya wana bokoyoka koma alukaki nzambe nzambe akotaki likambo na ye Pierre ayoki apusani azwi munyama bwaki bible elobi nini abendaki mbisi ebele omoni longo na doute longo na explication lokola moto malade ya 38 ans oya Bethesda ye abandaki kopesa explication d'ailleurs nayaki awa moto akobwaka nga aza te na mpe na moto ye toza na posa biloko wana te alobi ka olingi kobika yo ndimaka nalingi kobika parce que lobiko eyaki déjà nde moko mpe na lobiko no mpe yango oyo esi eye mama ozoyoka yango ozolanda nga ozomona biso lobiko esi eye ndeko ya mobali oyo lopango ya famille balakela mabe bokoka kozwa te ye bato mosusu batekaka mapango ya bonde etekama ebeta ba 2 ans 3 ans soki kutu 5 ans kindoki batata kulutu na batata nini bavandela yango bavandela dossier yaka okomona nde lopango na bino etekama mpe bozwi mbongo maseke ezala te mama sanjo ntango abondela omona yaka marchandise wana ekoma kotula na ndako tokobondela kokende yaka likambo ya dossier no ya voyage likambo ya dossier no ya santé ya classe yaka tobondela diplôme combien de fois rataka tout refozwa ti tout refozwa mwana mwasi moko ayelaki nga abotaka bana bakufaka nga yebisi ma sœur awa te pa na nga okosimba bana lelo bana 4 ya bon a récupérer bana na yaka moto ozolanda ngo okufelaka bana papa mukongwese kufa nango ekomaka makambo ebele omeli bakisi combien est-ce que Abraham akende hôpital azwaki makasi abotisa Sarah yo mpo kozwa makasi te le 28 mercredi tozozela bino boya ebele condition yango wana kaka bayandi très bien mercredi le 28 jeudi le 29 ya bon na kati yo te tokozala pe na état de gêne mutu nyonso to église mutu tu église bato nyonso mama malela benga nde bato toza nde bato nyonso ngai église na ngai ezala ya bato tu nonga mona sana bagene na ngai aza bagene na milai yango ezala milai boyebi ti mais napesa bato ka ndamu nga napesa bato ka 3 jours bato basala 3 jours nga naza bapriere nanga milai donc boyebi ka ndenge ezalaka yo yaka na 3 jours no kaka ozwi badécision na yo oyo kosambela ti tokosisa année 2022 parce que année oyo eza bakake yo faut témoigner omoi bato balobaka esimba te tour ya bon bango nde kosimba zelo omona mamzamba kosala bokomona batémoignage yo mto olanda biso yaka olandanga na internet olandanga na télévision oza mwana Jésus Réponse olemba na zongela nzambe boyebi nzamba mama ndenge azala nzambo akataka te yaka oluka ye okotémoigner parce que nazobondela bi Seigneur longola bana na kati ya garage yo kotika bako gare yo te titango nini otika na punition moko bongo o tata mosi na nga kanganga o banoko na nga baloba boy biloko ane simba asute o bazo populer makolo zéro na Jésus Christ de Nazareth Jésus Réponse et comme tango changement nazo benga bino le 28 le 29 le 30 état de jeune et ko sunga o makasi toko toche de 6h à 18h on ezaka ba moi jeune ya bateau okila te ochele de 6h babenga 6 18 après 18h donc après 18h oli moi comme moi léger et ko sungo makasi po okutana quand même nanza mais faut toujours sacrifice faut qu'on sala ba sacrifice na ba dimension ya prière omoni jeune
tant moto akilaka Bible lobi il y a ba mili muso ebimanase ya jeûne de prière donc tant ozo kila obondeli ba démon na basani bakei o ba umela wana à partir ya jeûne de prière bango bazo pumbuka boya ebele mercredi déjà kalamingi tenga na benga oyo po le 28 eza musikate quelques jours. Mercredi le 28 septembre, jeudi le 29, vendredi le 30 septembre, de 12h à 18h. Tous en a boum du 88, na bandal Bisengo, arrêt Chibango. Très bien, c'est très important. Besoin de partout dans le monde entier. Beaucoup de messages, Maman Plessis, Maman Sanjo, Maman Malela Lone d'Esther, intercesseuse mondiale, Mikolomi, ça tu as prière, puis à jeûne et prière. Mercredi le 29, jeudi le 28, le 29, le 30 septembre 2022, na boum du 88, il y a qu'à récupérer. Yom tu baïba Moussala, baïba Olibala, baïba au santé, baïba au affaire, au te karolupang au te kamaraté, il y a qu'à na mabondeli, panzambe rataraté, pas moment 100 jours. Jésus réponse village des fois, na boum du 88, au Kitanare Chibangu, en face à Kin Marché, au moins la panneau à Mounene, maman 100 jours à Fongoli Maboko, au Yewana, au Kotina Katia Temple de 12h à 18h, qu'au bon de la haut récupéré, même si le comme un coco, au coma impuissant, au beau raté, au voyage raté, au Ken aéroport, batte la boulongue comme un mukolo, il y a qu'au récupérer le Minao. C'est très important. Il y a un Sibiso Nyoso, député, sénateur, commerçant, étudiant, journaliste, au salaire Msala, même bon, mais raté, promotion, ça l'a raté, il y a qu'au récupérer promotion, au récupérer santé, il y a un maman 100 jours à Benxibino et Mikomisa. Il y a un talatina, tu es dans ton la tranche matinale pour m'appeler sa message, tout bande semaine, yum tozo landabiso, au comprendre pour te makolonayo et comment, au condition de bossos ali, comment, y a mis balais ali, jeûne et prière de 6-18. Maman, on va faire quelque chose. Na komi vraiment na suka message pona lelo na bandeko balandi biso ya bron na shalom nzamba pambola bino na ebike boyebi mama ya kane pamba te soki na ina tina pona kolamsa bino tongo déjà o bozo landa biso nenge pe kolega poko aele kangonga nyonso vraiment ezaka kolamsa bino po boya na 3 jours ya récupération donc ya tout eza yo ya ko récupérer oyebi combien obungisa oyebi ndeni olelaka ndeni makambo esi ekomi ko c'est compliqué na vie na yo donc etango ekoki okwa ko témoigner puissance ya Seigneur ko kanga motema te sa lokola Pierre o alobaki na liloba na yo na kobwaka munyama nanga sala ta na malobonga na pesi ko utepai na Nzambe o mekanano Nzamba mama malela londi mekanano oyanga quand même otala soki akosala lotepe na ngonga oyo kotanga mambo elekaki te kotanga ya lobi te mais message oyo ki na yebi koza touché tangaka histoire ya Pierre na Luc 5 na verset 5 epeso quand même espoir epeso courage oya mokolo ya mercredi kalamingi te le 28 septembre au déjà de 12h à 18h à Nabandal avenue Bundi 88 à Rechibangu en face ya Kin Marché maman 100 jours azozela yo deuxième jour ekozala jeudi le 29 na même heure ya 12h awa na Bandal baningami tokosi sa vendredi le 30 septembre de 12h à 18h yo mutozo sa ila pe internet okoko landa biso pe na page ya Facebook tokozala na page na ngonga ya 19h30 page na biso eza na kombo ya Jésus réponse officielle soki o s'abonner oko landa biso to na chaîne ya YouTube Jésus réponse TV donc bo s'abonner bo landa biso pe ekozala malamu mingi na pamboli bino na kombo na Yesu na tatoli elonga pe kimia na bayinyoso yo balandi biso ya bon nazo pesa numéro de téléphone eza 0422 23 44 233 0422 23 44 233 082 23 44 233 na banzi numéro wana bozu yango eza ya WhatsApp bokoyi ko komelanga na WhatsApp et kozala malamu s'abonner na page Jésus réponse officielle chaîne ya YouTube Jésus réponse TV église eza na Bundi 88 Bandal Bisengo Arechibangu en face ya Kin Marché tokutani mercredi le 28 jeudi le 29 vendredi le 30 septembre nzambe na lola pambola bino boye malamu na Bandal nzambe ya mama malela londi akota likambo no kotika la te kozanga te obaza malade na tatoli guérison obazangi kimia na tatoli kimia na mokonzi Yesu Kristo amen amen merci wanezala ki mama 100 jours mama malela londi Esther intercesseuse mondiale oyo aye kopesa message na bikela munyoso ozala catholique ozala musulman ozala protestant ozala kimbangiste kozanga te na mikolo misatu ya prière ya kolukelonga nzambe yaka o récupérer libala yaka o récupérer nyoso o bungisa après ton étoile brille siko yaka ko récupérer biloko na yo okota na possession ndenga lobi ane oza ana makambo belé tomoke na suka ane il faut na protection en nzambe il faut na bénédiction en nzambe yango mama 100 jours avec sibino mikolo misatu le 28 le 29 le 30 septembre 2022
na bundi 88 na commune à Bandalungwa de 12h à 18h et longo naye pour na kobonde la kolukelonga nzambe to kota na bénédiction quelle que soit catégorie quel que soit rang social kozanga te na église Jésus réponse village des fois yango ezalaki tina un message ya mama Sanjo et permettait ki biso to ya tongo bolanda biso partout na internet bolanda sur la télévision na ba radio message obo panza sango de Bandeko Brazzaville bozanga te le 28 le 29 le 30 septembre 2022 de 12h à 18h na bundi 88 na commune à Bandal to suki tozo élément o epito kutana sima pour la suite commentaire ya tranche matinale Shalom c'est parti nazaka te nazana kabinda et ça première fois na koma na siko na IPA wate problème nazaki na ngona nazaki na problème o esa maladie ya sida zabale misanga mama pali misanga parce que na bande ko dibaete vérité tant na yana kin babane ko banga banda kala kende kutana na mama Sanjo na bande ko dimate na bande ki vraiment ko dimate na komi kolanda ba prière na écran tant malima clôturer mission prière na suka esprit salinga na ya na Simba TV na Simbi TV na mutami na bandi ko prier na prier et si na vandi après 2 jours esprit silinga yi lobi na ko kende suko zo bakisi ko zo soate osa déjà guéri na lobi na za guéri na bina kende osa sa test na komi pona na vanda mo mafula na komi na mokole na bi na koti bayambinga basalinga test bimi négatif nayebi ke oyo yanga nyonso mpe na perdaki avant makolo na ndenge ya tambola à travers nzambe ya couple nzambe osalanga quelque chose makambo oyo ezali suka ya evenema somo na likambo ya boye ezala te yoka mama Esther Malela Londi mama Sanju alobi boye aussi longtemps que bana na nzambe bazwi nano lipamboli na bango te yebe akolemba te akotika te bademo ya famille na yo na ya quartier baza na problème yoka bien église Jésus réponse oyo ekambamaka na ye moko intercesseuse mondiale mama ya bikolo mama ya mabota mwasi ya mabondeli mwasi ya nguya oyo nzambe na ye abikisa abambola mokili mobimba yende mama Esther Malela Londi mama Sanju la femme de foi babongisi 3 grandes journées de récupération de délivrance et de guérison miracle na thème monene oyo ezali la récupération yoka bien papa mama elenge yaka o récupérer musala na yo yaka o récupérer libala na yo yo obimana nani ayiba étoile na yo yo okabela nani ayiba mbongo na yo yaka o récupérer étoile pe mbongo na yo yo obotami na famille nini obala na famille nini oyo etonda ba réclamation ba lien ba loi établie bakanga yo mabota babotola yo santé na yo yaka elongola mama mosakoli to récupérer oyo nzambe apesa biso yo motola maladie babwakela yo mbasu oza maladie ya sida maladie ya tension maladie ya sucre yaka to bondela na mama o récupérer kimia na yo milulu yango ekobanda mokolo ya mercredi le 28 septembre yango ekokoba mokolo ya jeudi le 29 septembre pe suka na mama likambo yango ekozala le 30 septembre epai wapi nzambe ye moko akokita kopapa ya kopapa kotumba ya kotumba kokata ya kokata po bana na ye bazwa bonsomi église Jésus réponse yango ezwami na avenue Bundi numéro 88 na Bandal Chibango référence ezali Kini Marché soki okiti na Kini Marché otali na ngambo okomona pano ya mama Sanju ye afungola maboko mpona koyamba mokili mobimba otuni église ya mama Sanju dans 1 minute okoti tobondeli na mama mpe orécupere oyo ayo ebunga boye malamu nzambe na mama Esther Malela Londi mama Sanju apambola bino.